Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde, merci pour votre fidélité. Merci pour notre soutien au Bozalaganamo. Toujours dans l'émission Nabino Show culturel parce que na yebi sakabino que émission oyo ezaka émission Nabino bana mboka pona ke boye bandenge ni makambo culture mboka na biso ezovolue awa na République démocratique du Congo. Na yebi sakabino que émission Nabino nekaka chaque lundi na ba 16h juste vendredi na 13h30 tozaka mobimba wana. Vraiment tozaka pona ke tout la kisabino ndenge makambo ezoleka na kati ya mboka na biso. Nakokende na lombango parce que TV zango ngako ebisa bino ke mboka na biso eza toujours kaka na makambo ya maladi oyo ezokanga biso ya coronavirus bazosenga epa bakolinga mboka mpona kete fo tomilengele mpona komibatela vraiment kosokolaka maboko kosala bamakambo nyonso tu basengi fo kolataka bakashine mpona ke koyeba ndeni ya koevite bokono yango bokono ezoboma botika kotiaka batendo bozala yango bato bazokufa du jour au jour bato pe bazozwa yango donc il faut kozala souple parce que vie ezaka moko okozala na nzambe mais bible pe ezoloba ke faut biso moko pe tomibatela nzambe akobatela motema na biso yango wana nde toza wana toujours mpona kosensibiliser bino parce que mosala na biso nde yango wana tosignana na bino contrat. Nakopesa na merci na musala nzambe Claude Kabundu alesa parce que nalobaka toujours que grâce na yende biso lelo tozomona na partout na maduda bazomona biso à travers ya grâce à cela biso etando enene pona kete tomona ka moyen ya kokomika kabino partout dans le monde. Merci mingi papa et puis merci na maman Angèle Walesa vraiment merci beaucoup. Merci na Devin oyo lipasa donc oyo asalaka montage ya kitoko na Show TV pe na moni Banaki na propre merci pour la monsala kitoko bozo sala vraiment merci to merci na bande konanga nyo surtout ya Brazzaville invité na ngana za na lelo azali invité moko spécial parce que ngana yebisa kabino ke awa eza show culturel nde makambo to sala pour toujours pour na kete boza à l'aise na ba confinement ou vraiment na ba palais bozo quand même un soulagement parce que na yebi ke bino ba kino bolela trop ambiance mais à travers pays à culture, vous avez toujours cultivé, donc et ça bien. Invité na biso azali nde pasteur John Toli a pété. Pasteur John Toli a pété, nde tozana lelo na plateau. Tozo beta na ma solo à travers comment na ndenge mboka na biso batu bazozwa conscience te à travers comment na makambo oyo batu balinga kosala ba tribalisme comme na mboka ebele. Tozo ebate toza batu moko mais batu moko balinga ka kokabola batu na yebite ba comportement ozo utawapi yango nde tozana pasteur John Toli a pété pona ke tombe kempe ko beta na ma solo apesa pe Toli na bana mboka pona ke oya zana matoi ayoka parce que moi no ayoka ka conseil te akendaka na libulu yango wana to beta ma solo wana po to yeba ndeni ya kola kisabino makambo vraiment nazongi na régie po ba balancer biso na mwanzembo pona ke na mbela mwaso na ko invité nanga to beta siko masolo bo comprendre ngo ndenge ezali mais nakosenga bino bo bipakanga te soko ozana likanisi be benga ou participer pe na sujet na biso mais soki makambo ko bipa en tout cas tika biloko wana ezali te ezokitsa bino ba valeur merci trop pona koyoka malamu nazongi na régie et papa William et papa excuse papa papi Kelly Boabo abalance biso na nwanzembo ya kitoko après to kozonga sima po to continuer masolo c'est parti. C'est le moment. Tango na yango yamba Yesu mwana Nzambe c'est le moment Oshina mibali oyiba bambongo likambo na tango na yango nini yango esilaka te yamba Yesu yokobika tika kotonga tika koyina likambo na tango na yango oyo tango ya
masiya ngonga ya moyo ngonga kotika masumu ya kokangama na nzambe minoko nyonso etatola au nom de Jésus la victoire est certaine. RDC au nom de Jésus tokozonga nsima te. Voilà, merci de retour sur ce plateau, vraiment fidèle téléspectateur. Bomoni déjà, et plateau échangé. Naza déjà invité Nanga déjà Bomoni. Azawa na lati propre parce que biso to yebi sarabino ke show qui traîne de makambo. Bomoni azawa na tokobeta masolo bo bon sara déjà ba crédit bo zala déjà prêt parce que masolo yo zala kitoko. Vraiment na remercier na nous Jires Mutombo donc muto asala ka sécurité awa na centre de réveil spirituel penamoni Dominique donc Dominique Mukendi pour la sécurité toujours dans le centre de réveil il y a pasteur ça toujours charisme toujours na mon pays Johnny Mwamba donc Johnny Mwamba toujours dans la sécurité donc fils Mukuta donc fils Mukuta vraiment merci serviteur de Dieu merci pour la fidélité na soutien na émission il y a chaud culturel. Donc, toujours continuer dans le solo. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonne santé. On a base Basimbakate. Base Basimbakate, vraiment. Les autres, il y a mieux dans l'émission choc culturel de Soussou parce que tout le bagage choc culturel de Makambo. Au monde, on a Makambo qui est zotambola. Donc, on a Makambo confinement, on peut, Makambo peut, il y a tribalisme. Ils ont côté na Katambo, na biso, tout le monde est commis. Mbutu to batu mususu wote biso toza ba Swahili ba mususu kete biso toza Bangala ba wo kete biso toza ba Congo do tozoyeba te tokomo kende wapi na banzinde masolo tokobeta esika oyo mais ya yango na personne merci mingi na ndenge o répondre à l'invitation na biso eza elo kitoko lelo tozobeta masolo pona bana mboka oyo bazoyeba yo bayebi koza pasteur John Tolia Pété mais ba oyo bayebi ona nte pourquoi il s'est amené après pour tout le monde à continuer la bon il a gagné ça là mututu ayebana c'est la catégorie de pesamelaï na quartier pe mututu ayebana pona malamu musupa ayebana pona bitumba musupa ayebana pona kudefa donc mututu ayebana c'est la catégorie na e ngato la peut-être no boyebi ezaka ndenge ezambasala la grâce donc ko yebana miso batu surtout na makamuso ya boyo ezaka nzambe kaka prier lelo tola pete mututu ayebi nini toloba ko ezongisa na nzela toloba makambo tuni mpe tukutania tout toloba pour tout que pesa formule pour faire comprendre mutu avant ko pesa mulinga faute tokota na kata likambo etindi abimisa mabe si mabiso peut to pas pour mututu za calme exemple biso tu ba congolais tu na carte électorale mais tous les cartes électorales na biso zandingmo pour ça pays moko mais mutu ndaza na compréhension est différent. Comment on a coûté baza 4 dans 4 ans parce que bilonga tatana maman maman tabu de baza pour contre depuis ba contre mais donc moi moko bango tu baza ka coaching papa na maman mais comment ba inani baza ka bango tu na parler les gens ils comprennent des choses est-ce que photo tu me schéma kané muti wa surtout na mutoyo amona kitango mala fufu ezokota na moto amona ki nombre bikolo era beti tout raison ba fufu no reza na degré kanise na bikolo amona ki miro roti on a appelé qui cotisation maintenant bouton donc on bezala mal à l'aise même quand on a na tonga komba lupango tete ça tourne pas moni comme de injustice c'est-à-dire vraiment peut-être espérer toujours continuer ma solo besoin kandenge éviter na biso à s'exprimer donc ma solo ça toujours bon toujours continuer pour comprendre makambo ezolika lilo makambo tribalisme continue mboka na biso c'est loyo ozali pasteur ya Tolia Pété ozopesa Tolia Pété na monde entier bazolanda yo likaniso zomona est-ce que makambo yo ndenge tokomo kindela nango ezosala po etombola mboka na biso to ezosala po ekitsa mboka te toujours ça pour faire moni modèle à bambouteage toujours lukana ta toluka kopesa idée malamu na moto ba pesi nzela a comme ça batinyo sobie na mona chauffeur azo poussa mais normalement écouter na voix na camion zo mema bato n'est pas dit que ceux qui client mo ka yebi makambo ngo ko boya koloba po yebi na futa ticket ate kufina fanda te
so ça na souci ba tout ba comme akoya pas chauffeur na kidiba tala moni place où ezaka boy bongisa poto sani tokende nete so comprendre si ko problème ya ko faire reculer makam tokotika na retard team colonie tout obi système ezana biso na RDC to comme le quoi bato ba mater la vélo zanga chaîne ata to pédaler to ça la place comme le la vélo akati ya salle physique et to ça ramène même ça comme musique to ça la place beaucoup to bi mater le quoi bato bazo ko ba voiture ba ki ba saka na camion ku fana kwa balabala azomona ba voyage na musique mais camion na place moko vous pipi vous il y a zone moi déjà dans l'état au comprendre nango au moins on me kazo komba camion ku fana kati alpan vous pipi donc to tira la place moko to tiga na masolo ko faire reculer Congo to ko appuyer makambo kende il on ko le bien tribalisme par exemple tribalisme ko ta par rapport à quoi c'est tout ba ta pays moko to tiro ba ndeko nanga na mona mutaba Congo ki ndako fanda ko takisanga lipe pilier bachepe chef moko kuna mais ba sentir que o aza mutu ya école na biso ya munoko moko te mais tant que ça congolais base biso makambona ezalaka te pezala te to ko kozongisa ngo te poto cha komona mbulunga ndako ba locataire ta boyeba te soko kumi lopango moko bokoma na union comment mon corps mon luba mungala ce qui mo simo ka lambi te batine ke lipecation na poko ndresa na kinzonzi po bitiko za na bana mala nzala chema nete so comprendre to na pedo fo yoyebi oko sona na muninga na lupango po bobeba na kiso na makamba kombo soki ni mais so za na bana lokola yo lambi na avance pour likaye soko moni tanto bimaka ke wenza zo ya bana ne ba fandi na atona bibiro ko pima te ko na sona kina kolonda ku ubena muninga na ngana pima bana te pesa bana biso le ba congolais to so ba victime ya pamba partir ba to bazali kolo bazenga ko mbuye biso ko to na mbulungana or stratégie ça que non muto azana chance ko kamba baninga bo pese espoir to tamingi to kokinde to luka union fait la force ndako tatana mamande mutu mtalaka na ndenge na ye mais mo so yemo ko na maturité alors que bo manzo to pona ko laisser balé qui n'est pas en charge la famille malgré papa kufaki na bité so comprendre des choses des problèmes to zana ngwa na munoko to lingani mais na mitema ba bombe ça on a cette vérité problème ya RDC français na anglais au za la mama na buriki so ça que mutema malamu ba tutu ba osepela ata avec la mona hôtel sentir que boula ba dire mi boli muto alamba ki batika alamba kaka mageta mona lungi na hôtel en tout cas vraiment tous continuer la solo donc ce qui ozali mutema malamu ata aveugle à comprendre président que était muto a mutema malamu azali awa ndema solo tous continuer na pasteur Dieu Ntoli a peut-être tous continuer ma solo mais musala nzambe lelo komona ali royo mboke zo kendele makambo maladie ya coronavirus oyo côté libiso sikoyo vie échangée vraiment même na bandao tribalisme na pekoti na ndao ekomi soki mutu abali ata mungala yo zamu yaka obali mungala ekomi ote ga ifona boya dibala ngo kutu ndena zo mona boye yo ekolo na bino wana nazo sepena ngo kutu te na longo na ngai pona ni crise ekoti na mboka siko na yebite ali woto soki ndena ngo ozomona ngo peke makambo kozala bien na mboka na biso na avenir pe abana baoya te avenir etalaka ndenge makambo ezomemela biso okoza na voiture ya sika mekumbeli mabe esalisi bino accident okoza na voiture ya kizaka obi kotosela enorme na nzela ndenge eza nake camion ya kizaka jamai kotaka na priorité abanda bata vitesse azalaka na kota point 4x4 na matuli ezoleso kuta koma kosirike bato baleka vitesse akoyesaka balingi mbango bakosala accident nzoko nde carne ezaki saka so problème toza nango awa eza eloko moko ndeko na ofungolo vrai toyeba kopesa importance na obiso na otoza tolongwa na bachantage makambo ezanga ntina exemple ndenge bazoba totia propriété na baquartier par exemple na ndako est-ce que fou le cas faut tout mais on boka libanda le pan au moment to benga l'état kolongola mais biso monde toza na danger kobenda liboso na te so comprendre nde ba dégâts to comme la période moko to boy commise en charge ya yo moko poka kabasalelanga non ndenge toza ngano to sana pato role na yanga ndako bazo c'est la lipa na oyo yebi ngapi bazo c'est la lipa siko mutu mususu na lero yo oreke ndoluka kope ko pesa 100 fois na monana afandi akanyi maboka zo c'est la ceux qui mbongo ko bonga modèle nini ba ko tikele bomengo na ndako dire facture à courant or nazo pesa conseil même le bamboka minene ba Paris les États-Unis ba France ndeko etonda bomengo ba kabola ma panda ko ndako te to comme na initiative kozonga kite Congo pe bonga fonga no to linga na bon makambe marché quartier na biso pe simba fonga no to simba Congo na tongo to bongisi na coin de ba pa ba koleka ba pa pays mususu te
kaka bata balabala mutu to balika balabala ebongi et puis on peut poser pas comme ça balabala na bango tant on comme un des trop on a peut pour makambo changer et loko za bongo donc loko to bana partir la révolution puis concentration on comprend dans zone bawana so comme ngaite yé faux net musuna mona na bon ça le pango te le pango papa le pango futa nga cher so papa le pango futa ko cher yo bo le salité de ça le pango na nyanza na danger tant ba ko le ko pesa le pango futa te yo le muta porte nous en danger de mon libérer to luka ko sele loko mo ko sepesa baninga poto kindi problème a komondo konanga to luka ko poussa baninga ba poussa na pe ba kimia pimela mutu bomengo ko soyez à l'effort na ye mais droit est primaire maternel au mutu to za na droit faut to kutana on a zo ba chape to ke malembe tala documentaire au moins na mpaka sa soka zolia mbolo kwa za pembeni mbolo kwa mpaka sa bazolia ba timu ngisi elle beaucoup mpaka sa les gars mon so mon mbolo kwa poser côté na ye akimisi mutu. Pourquoi betake pas tite oza petit ngo zo pousa kota mbimbi nga longwa abi ke sama kamanzana yepe ko lenega yango soki na tiki ali awate ko lela wapi zèbre pakasa makaku tout place moko soki komi era kolala soki ngula koti ko tama pakasa ba pakasa terrain au violer droit oye konduka nini comme propriété privée comment na moya ko mona sali 8 tours epande bona sama ko labiki na ombiete po ezam bimbi anza soki ba nyama bazanga mission ko bongo la mitema ba kota lolo bazanga bolinga ko pesa baninga fufu balala neti bango bien comment biso ba touté en tout cas vraiment toujours évoluer donc soki ba nyama bazali na bolingo ko pesa muninga na nyonso eloko akolia pourquoi biso ba touté to kozana bolingo wana toujours évoluer l'émission na pesa merci na DTH Kabengele mutuna nzambe vraiment et merci pour la soutien na fidélité. Il y a émission, il y a show petit LP, na bosanité Jack Kato, vraiment merci Ebele, P Namoni, Papa l'homme Mwamba. Donc merci Ebele pour la soutien, la fidélité, il y a émission, il y a show culturel. Pasteur, toujours évolué, si makambo, il y a confinement, Namoni, le conseil va le dire, va accéder sur le col. Mais ils en ont battu sous. Bazo s'inquiéter makasi bazo le baki non baninga batika biso kaka biso to mesana ko kufa na biso to kufa ka mikolo nyonso awa batika kaka to tambola kana biso ba oyo maladi ko zo ba ngo bakufi ba ngo bakotika poko kufa ezaka teke bato nyonso bakufa kate mais yo selo yo likanisizani na monya pe moko zo kota to ya mananto yo ka zo le bani allô oui bonjour obengi biso wapi ko molai frère Jenny, contribution à les amis dans l'émission de Bisso. Pour ça, le noir, les Allemands aussi, post télévision, pardon. Frère, qui est vraiment, les Allemands passent. Chaque mois, crédit est belé pour que. Au PC moi les c'est ça bien nembo kata na moi avant boy ça la bien te oui pasteur na bando ko tuna yo ke lelo ba makamuninge zo le kana mboka na yebite est-ce que aliro tozo ke nango e kozala malamu komona évolution ya mboka na biso na moni mutu azongi biso soir est-ce que allô Allô? Ok. Ndenge ezabon aussi ko to éviter ndenge bato bazoli la que non vraiment confinement na ba to continuer te faut batika biso to zonga kaka ndenge to zala kana biso d'habitude makambu ekende na ngo yo zonga na ndenge passer. Bon, moni problème à confirmer ça na ngo vrai. Biso to banga kaliwa. Mais mo peso makambu so yindi ko makayo ya. Bana tabazana éducation ceux qui bamoni nzali liki bango tilero bagiaka ba rupe atolo akisi bango lipa ba ba simba te so beti tiro kutaka ba jote allô bande ko biparate vraiment en tout cas so bo bipe biso ezama de wana na oyamba so ba pelte pour beaucoup bipe trop parce que tout évoluer l'émission vous comprenez l'émission donc ils ont un problème moko ndonga toko bata malu confinement mais mutu musu so bata malu confinement mais ndako neza nzala akulia wapi siko na akufa nzala na sako banga confinement oyo na signé na bima akuta na damas na kopa kokende simba mazi corona makufi libongo kotondo na te sozo comprendre calcul RDC c'est pas calcul auto quoi ça va loi oui mais loi en photo type quoi elle catégorie par catégorie ko vivre na Congo c'est quoi challenge ya discipline à boxe
poids lourd baza, poids moyen baza, tous poids pin poids coq. Si vous avez une catégorie qui n'a pas de vous bouger tala oui. Un na Congo na no 100% na RDC surtout na Kinshasa. 70% ba tu ba congélateur na frigo na ndako te. Yo mona congélateur be frigo fa na ndo zaka esthétique pe sanda ko bote menzo ko za ko kufa. Na kati biloko za. Na ndio bisa yo ngam ko msuna kena pa tuna kota bono mo. Frigo na pe sanga mai yo na to cheki. Ti mona tele boy ndina moni puku. Nana oh pourquoi jika? Pourquoi ni frigo c'est que pourquoi auto ça va na biloko ça pourquoi vanda mingi na poto. Pourquoi ça na frigo c'est que faut qu'il mais c'est kana na hiver. Donc ça te comprendre les aba pourquoi poto apoka na malili ya poto. Donc mkia côté congélateur pas ma po ko climater pas tanto na biloko. Mais na fandi bon idée oh. Na c'est pas bien c'est mal. Oh mais on a imagine que ko piscine so ngabana mo sima feyo exact na senti que te frigo c'est beaucoup ya kufa. Dans ce bisayo to qu'est-ce que balchima difficulté na Congo auto vivra na taux du jour ce que tu mutu na moité sans frésaté donc on a biso vrai mingi babi marawana mais c'est mon bango te charge ba tozo ya masina ban faut tu ne péter à force ça mais écoutez quand ndenge écouter les liés ce qu'on va ça la nuit soit quand il maboko goy c'est pas fani à bouger te risque confirmer pe ngo eyé écoute biso pe ne ba manque na so pas na bashima mi sous ces enfants na bango que esengo be ba ko kango ndenge exprimer ba tout ba na catégorie challenge ndenge ba possibilité ya moni les gars mo to lo ba ki biso ko mi ko ya pesa vrai. Oui alors bonjour frère comment on a no bengi biso ata Olivier. Oui, Jimmy Loba, les candidatures les années na sujet na biso to zo le bela mukolo ale ya makambo ya tribalisme. Ah. Merci. Aujourd'hui, aux la commune. Ça va, merci. Oui, pasteur. Téléspectateur, n'a pas le bas, ma candidature aux OPSA, et ça bon vraiment. Après, félicitations. Si quoi, n'deng va lui que non, semaine toujours banda, ceux qui bakisi ba Nicolo pour le confinement, et cause à laquelle nous surtout, on a pour bima pour à qui ne soit cop na yo bien, à qui des places sont le fois à na cachine. Ce que vous en avez noté, on a aussi problème dans l'État. Bon, cachine, ma cousin. Ni mo ya bien cache ni ça pour protéger bisenios na na za na mo yibiti mais problème ka to solo ba kindi konanga omoni ba difficulté mo se batama batomité mo mona likini gamba makamba za na mo soko afungole bio ya liboma kuti za bien c'est-à-dire na ebisio ke za ka mutanga koteka dignité na etami lo bila mabe po ba condition ya vie to za na ngo likata corona na pasi azo fungole vrai parce que mission subisa mo to provoquer mission peut coûter biso mo se peut manque d'organisation à biso moko moni ezana chaque âge mutu na mutu akoma na eloko comme la rayi ezana âge bon moni ta chaque fois premier mi-temps vie to senga ngote ezana ning to zo ma charge pas ba parents o remarquer sur zo ko le comme âge moko boy ba parents ba bandi ko pimelo ti utikadika na droit fufu mais ne pas dit ba bengana na ndako posa mwana ndako o remarquer so ko ko la ti fufu o comme ba rupe o ti utikadika na fufu so ko timba bani ni ezaki ya baleki. Or, il y a des tata moko. C'est qu'il faut que challenger. Ah, je vais organiser parti yo moko. Pour la foufou zana. Si on va faire foufou. Donc, nous avons fait vrai. Nous avons fait chez lui. Comme on a dit, nous avons fait baroupé. Et tu as baleki. Tu sais que yo moko comme challenger na yo. Et là, on a été joué à Carole. Parce que mingi to comprendre rangote. Oui. Alors, frère, oui. Bonjour, comment on a nos bengi biswat? Oui. Les candidats zani pour un sujet tous en ango ya tribalisme na kati mboka na biso.
tribalisme ezalaka te yango eloko etali nation eza eloko etali nyonso tu donc mboka bakotrahir yango te elako bolingo basabasana bolingo mboka ata mpe tie bamillion akozwa mbongo wana alie na ye mais mpona trahir na ntoni akotrahir yango te biso tomona na badirigeant na bapolisier na batenir tout catégorie kokondi donc bazotrahir eka mboka mpona mbongo bambongo mokila batrahir mboka donc trahison mboka babomaka bato kotrahir mboka babeta ye matasi ma babomi pasi eza trahison donc yango mike tomona mboka bato batrahir mboka. En tout cas, merci beaucoup, frère Dani Tibouelenu à partir de Mbiza Pigeon. Merci beaucoup vraiment. Pasteur Oyoki ndenge téléspectateur na biso sur le baawa que mutu azo trahir mboka bisika mususu babonaka ye. C'est loyo likaniswa téléspectateur na biso sur le baawa. bien. Eza malamu. Alobine mabeta bien. Moni ka biso tozana. Moni système tozana mo de konanga. Système yaki ngamo konazwa. Ngamo konazwa. Na ko souti. So ko tali vraiment on avec chaque fois. Boboto ya koluka esika nyose simbe sabe. Totika kotiela baninga biloko nanu bakitisi te na moto omekisaka bato misusu biloko batielaka baninga na moto ezalaka oyo bandengo so kantika ezo ebele ekokoka biso mais ntango ebele kokitisi ntango bakotia basangi kosentir ke bimiso moke pourquoi otielaki misu nano moto ebelaki bien te nate soso comprendre problème na biso ya kongo eza tokita nzungu na se basani ekoka mpo bakaboli ekoka biso nyonso no bano vrai ndeko mutu moko te donc na oyo asalaka mabe na kongo na waza malamu na Congo biso tolingaka Congo mutu nde ayebi ko comprendre rôle bapesa mili ta sala ko kokisa makambo tu invité so comprendre oui na biso moni na ba chaque fois vie betela ko kakiti na suka umimanga wapi pozonga sikona kaketo za na respect na mo so yite to comprendre te katela ko viko na no komite me betela ja kakiti na suka na komba tutu bagenda kolala bana e ko futa ngani nini o bazo avant banginda bamemango wapi mabeni yonga na kolona na batu na tchapo na baranki na droit fallait ça la bango na kachango tout mais na suka pe na kendaka na ngote donc ba chaque fois ngana ko selo kanai na kangi te ko mianga na la mission ne toko mais na droit za laki na mona boko pesa yo ba ko cholo ba ko siko comme ça c'est compétent donc ndo za na voix normal mais ngani na pimi loger ya ko fungolela yo mais ngani na nzira na yo so on a gagné plus oui ba betenge maboko ngani a gagné to so na suka ya suka yokomemanga wapi yona zo biso shema est-ce que muto atondi sa makambo nyonso aloko bapesa yango est-ce que mukola kufa azana na privilège na tingo sa ba ange lokola kufi rete ba tutoka bazongi sa bango simongo c'est une privilège mu kiba même pas ba ngemu kitan bota la prêtre ye bo lexina kicha liboso so fongi alors le mutalibo ya liboso asamba ko tuté pas pesa de la kanyaka est-ce que bazalaka jamais ce qu'on suit na point tout est vanité na mona on va mana mobola bakutana te pour catégorie vile ka musika mukolo bakufa ki bakutana ki quartier mo na cimetière ata patro batongeli en marbre mutali pia batombolele cimetière lokola mukala bilanga même mukala bilanga ba tchaka mo bakomi quartier moko et puis ba 30 maisons ba 100 maisons ba voyage beta tout comment bakundi ata na sima bo mengo moko to teki baninga kati ba ko pesa bango mais na suka et rendre rien na to so comprendre quand il a vu corner zongo mo makambeza ji mutu apimela baninga biloko ne bandeli landanga bien mutu apimela baninga biloko ne bandeli pona koboya tango aliaka tonda ramona ke sala ki mabe esoke na motema faika na pesa bango na dalisi baninga nza comment batutu basala ka mabe marqué bango to bakoma ba koko bakenda kotubela mais aussi bopesa baninga ba mauvais service en tout cas comment bato bakomaka bakoko na suka bakenda kotubela parce que bayebi ke basi bapesa bato bapasi trop ne bandeli pasteur toujours kenda ka muke pour tout le monde aussi cette émission mais comment na lelo na talaki moi documentaire moko na Sénégal na moni quand même que non bana basi bayekoli kokumba mitu quand même bazo kumba ba remo ba grand car batuni mwana mwasi wana mais pourquoi oyo préférer ko sa musala zo ba non nazo sala musala ezo pesa moi équilibre pe na ndako ngana mobali na ngai mais totali ke culture mboka na biso basi na biso balingi ko sala musala te mais na moment où ndeto za confinement ebele bazo na ba parler na éviter conseil ni ko pesa bandi ko na biso nyonso plus ya basi bazo tala biso partout bandi ko na biso basi bazaka na faute bazana raison bazape na attention c'est-à-dire
son abi bazana faute pour ba mitika ba mingi komi lukelela te kako dépendaka na mibali pe mibali mingi tant batimbeli bango pe bakomi bango kosaka bango yango moni ba film so bazo suka na bazemi sanga mibali poni ni alandaki ba $10 ba 20 et puis ba film pesa alingi mobali te atali ka poche go zana e alandi na suko na so ba makambo bezoka ya mibali ba fini bazo mitika na misala kaka ba chef wa misala bazo komisa bango basi na bango naso bana makambo mike surtout na biso toni ko pesa passe likambo muta mérité te fois na makanyaka ya nzoto bonge simba tal biki na zambai nanga rien soko boyinga no ko te on est bipese bila mais natangi mututi ya misa tu ko se prévenir pe ezake bon que ça misusu ça tantôt azomona l'air na mauvais temps ya ko contre na l'air autant te pesa mité nete so comprendre de to finga misusu goy aluka te ndenga tangileli azomona kendo kota na kopo moko banda période des adanges dit na consulter na frère mo kapisa na pasa na utaka loin na beta kop so otali mo dena bomba nzoto na musala mais salaire ba futa ngana fait du mois so le bande temps même pas vendredi au somme yango méchant tina na kika na bar oyo ya na tumba onga na kufa kabo yongo na pona bi oui mboka nini mutazo sala zo diminuer mais bato chômeur bazo mini ba chômeur bazo ya mini bato basala kate bazuza na santé ye mutasala ka mazoko azokonda sukoni yezo sala kwa konda insuffisant azokende ka kwa longo la charge azana mona mkonga azokende bango mais force énergie so bomelanzo tezela kola entonnoir mulongosi akotsaka ebele kwa bimisa mukie mais awo bato mingi babalona mulongosi ekotsaka mukie bimisa kwa douche donc à perdre 1000 énergie kwa kotsa 200 énergie la seule personne frère so remarquez mon tabongo si moi il n'entend pas kufa mort si vite va venir famille local ko na mosala oh azo travailler plus mais et ce sont qui ça moqué la seule personne pas vérité ya moni la seule personne de konanga batu mingi total bango na misu ya moni nga na pesa kamkanda na moto azo chola mutu so disait makambo kutana kina ngote conseil na pesa esinde simba te tika ye to kutani ko kutana so ko na conseil pesa mais so ki simbi te tanga muno atomba na lipapa ale lanzala asufi ko la kufite talai vie ezali to kansakate ko lata bilamba ezabi poto kutana même quand on kutana na mitema so na betelio ko piquer crise siko vie ko betela nani so ki nzambiti même na famille kuto to zana bango ba famille mususu ba so na confiance ba ndoko ba mo ba na pantité exemple ngamba ndoko ma so ba na réunion matanga na fête ya na nyenga na linga ba bana na biso famille ba pa na biso te bango ba tanga te ko bebisa bana ko bazana na comportement bien atali ma conduite bana mingi zo keni moi bien ba ndoko bazana manka ko peksa ba famille ko tala ba comme si ba bebisa les bana or c'est faux que bana vie ko sous-estimer mon touté ko yana farisa kitoko ba mona yo n'est pas dit que bibali ko lata coupa mo dinda na terrain n'est pas dit que ça foutait à cause ça pecho était ça comprendre to mona ba ko na calcul ma be na vie na suko ba l'idée bon moni nga na victoire na nzela principité bo finga kina yakite nzoko na nzela sima na ko umele na ko koma chez ma vie on va chaque fois keba soko bina age ko conscience que yo de kolo yo défendre yo po yo na yo bozami balé bozana katia yo soko sakani yo moko o même avant soko sakani yo moko sekisi yo n'était ça comprendre ngamo ko kolonga na tango kananga ngamo ko bongisa ngamo ko pa ko bibisanga exemple mo kepa na wona ngana tongo na bina na bangi moyi na mi pesi kilo pona batela nga kilo na mati moyi so na fena nda tipo kwa kanga mo gatombo keli sunga ubimisa ki biso te poto banga ki moyi mais ce qu'on sali biso to kotambola ndenge ni mi se ko mi vertige na privenga na boisinga ngamo ka boisinga ke ba yo moni challenger 6 heures fungola miso un vrai coopérant il a mvula te na férié ko tsa ba manka ni corona ebo miso ko se plapo ba ba ma récupérer santé biso ba manka ko ba défaite ye biso to ba challenger biso so to ko ni dimanche to soit ka 5 heures no dimanche na zoni na pongi kala no mtasanula concerne so pesa chaque jour na kuto na poste musala tana za to la ba miso au respecter poste boulot ya ngwana de comprendre na vie en tout cas vraiment chaque jour au kuta biso ka na musala parce que boulot na biso yango il faut qu'on respecte ngo parce que tous déjà na suka émission na koti ko caméra moi liloba oyo oyebisa bana mboka nyo surtout bazolanda biso bato do surtout oyo ba participer na émission na biso pe na makambo to beta masolo awa pona makambo ko se protéger contre le coronavirus et puis makambo tribalisme pe o pesa liloba suka ko to mona moyen ya ko kabana na yo bon pona makambo surtout ki tribalisme Congo to bi makambo te RDC en tout cas tu es marabouti biso to kona na moko ya bodu depuis ka ba système wana bo tshaka mo pembe
tous les motos ça libre qui les siga pour RDC tous les provinces ils ont répondre à critères aux la congolais original de RDC et ça se comprendre le problème européen c'est tout le peut-être dans la corona ils avaient que tout se protéger n'importe lobby pour tout s'éviter de malade mais tous les challenges à chaque fois avant quand tu m'appelles yomo pesa faute na yomoko ko pesa mutu kongo le ingénieur journaliste député Kingani na Congo ni makapete parcours pour l'écrire pour Congo kanga mebaka mamutu des challenges muninga so bomanzo tena kokende ko musala yo fa na ba ozo ndo sepela na bambongo senga batapoto okosa bango so mbela so batindelio uluki ba muni ke na ba prêtre boyi ba desa fole lemba comme so ko kanzo nde banyama mapo ko futate na so peso ba shima vie les anages buso banage mo pesonga to na demi finale jo polo longo tala ki tala mande fedini je pousse un challenge zanga botike la bana lupango metike bango affection ki kata ndeki biso na mona mwasi ya mobola ndela mobali na petit ko leka mva mpa moni ki mobali wasanga kinde makokia kozo mais na bolinga linga kinga conseil na pesa ma bena biso to bali to ebitina to bali lati on moni bali bele faut pesa bino kura li bala mabali to bobala on moni so ke bita l'année prochaine na bita na souhaité te on moni mabala mingi zo ke ba mita ko na match combien de mabali pe ça motif. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Moi, numéro de contact, parce que vous avez un souka, la base, vous avez un souka, donc les cabanes, émission, monsieur, pour la l'autre, si c'est émission à l'émission, moi, numéro de contact, et puis, ma salutation à des personnes. Numéro de contact, ça va quand le PC numéro 084 75 18 112. Le PC Motena, staff, nous sur Balingarangai, Nicolas, sur le niveau de la chaîne, on t'a pour l'atelier à péter. Et ça la chaîne www.dab.video. Et c'est le 15 et ça part sur s'abonner au quotidien direct. Na pesi moto na staff William Manona na Strasbourg papa na 14 go c'est na pire vraiment au pendal il y a des centres atelier pète. En plus na pesi pe motena pasteur Walesa. Geste na salaki na lobel yango partout. Ba sali anza mi photo imiter geste au pasteur salaki. Biso to lingi lokumu soki nzamba tomboli yo opesi mine mais eloko pasteur asalaki azongi na tango abansien bampaka oyo ya lingomba ne so comprendre oyo azoluka intérêt ya yemo côté mais ami qui dit c'est pour nous bien être batu nyonso na to so comprendre tango na ki mususu ote di yo nanga to sama likabwe uti na ye yo mtapesa la grâce élévation tout ko bonge uti na ye parce que mingi lelo ko komi ko mi pesa minene pour nzamba tongo no mimo no ko ke mo sa je ne pas ko fukama exacté mais dans la gestion na so bando ni flatterie ni que ce soit na profiter na bango en tout cas tolanda nzela au pasteur wale sa salaki vraiment pour nanga vraiment merci vraiment ça ensemble et là qu'on a jamais na mona ngo souté vraiment nzamba pambola. Merci beaucoup. Toza na suka émission boyoki ndenge musala nzambe awuti ko pesa toli na ye ya PTP ndenge a laxibino ndenge makambo ezali donc ngonga na biso déjà ici déjà na koyebisa bino ke bozaki ebele si ma caméra na pesi bino merci ebele pona ba oyo bazo continuer ko benga nga bozela ko benga ngata na suka parce que toza déjà na suka émission moyena yamba et ça t'es vraiment pasteur na pesi merci ebele tant que coronavirus ezali to ko pesa na tambote ya atamwa ni pour ça atamwa bien pour talaka kama makambo ezali kitoko vraiment merci beaucoup vraiment bon voilà botika la malamu na kati ya banda na bino tozaki na bino ebele bolandi biso makambo liki kitoko na pasteur toli ya pété ngala bino to kuta lisusu semaine prochaine ngai na bino donc botika la malamu nzambe asa ya bino makambo bien c'est parti.